Shalom, shalom, shalom et bien-aimés dans les seigneurs, mes frères et sœurs. Mbote bande konanga esika nyonso tu bokuta mina ngonga o esika message oyo ekokuta biso bande konanga na pesi bino mbote na kombo na Yesu Christu. Na souhaité biso vraiment un bon après-midi. Na yebi ke kimia na Yesu Christu ezali na mabota na biso ezali esika nyonso tu message ya Nzambe ekokoma ekomema lisusu kimia esika kimia ezangaki. Vraiment na sepeli ko soana bino ko partager na bino lisusu na pokwa oyo message oyo et osala biso bien et comme biso connaissance moko monene mais avant tout otika moment o na maboko ya Nzambe. Donc, dans sa prière, éternelle Dieu des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, merci papa. Merci pour ton amour, mon Dieu, merci pour cette grâce, grâce au salibiso lelo Seigneur. Yako partager ko yeba makambo yako yeba ba révélation o Nzambe pona bola mona biso. Merci pona bolingo na yo. Merci papa pour cette grâce pona opportunité au salinga na bandeko lelo. To zala ensemble poto koka ko yeba makambo oyo. Que le Saint-Esprit soit parmi nous. Moutonyo so kolanda message na tiki na maboko ya Nzambe, que la protection de Jésus-Christ de Nazareth soit avec nous. Na protéger moutonyo so kolanda message na makila na Yesu Christ et que la présence du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Abandana biso persisa biso pendant ce partage na kombo na Yesu Christ que molimo na Nzambe et pesa biso discernement et fungola biso sagesse à comprendre makambo oyo na kombo na Yesu Christ notre Seigneur, notre Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen. Mais bien aimé dans les Seigneurs, on a un message oyo. O molimo na Nzambe ala kisinga lelo a interpellé ngai na koye kolisanga makambo ya ko rappelenga makambo oyo asi aloba na biso déjà mais na bolingo na ye azongeli yango lisusu lelo pona kotalisa biso bana na ye kozanga koyeba oyo Osée 4 et ebisi biso elobi mon peuple détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Kozanga koyeba ezali pasi, kozanga koyeba ezali ignorance. Na kozanga koyeba okopase à côté, okozala pe na minioko na bomoi na yo, okozala pe na ba pasi na bomoi na yo po o comprendre te po ezali na biloko oyo Nzambe atie liboso na biso bandeko, mais tozali komona yango te. Donc yango lelo Nzambe asali biso grâce oya pesinga message oyo na kopesa na bana na ye atalisinga pe atangisinga parce que la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit est professeur na biso ya munene, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le consolateur, c'est le Saint-Esprit. La Bible nous dit que quand l'Esprit de Dieu viendra, il nous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de Dieu. Tokotala dans le livre il y a Jean 1 Jean 5 dans une verset 7. Toza komona Nzambe kolobela biso ke il y a trois qui rendent témoignage dans le ciel, qui nous rendent nous témoignage, qui rendent témoignage dans le ciel. Trois. Biloko misato ezali ko rendre, milimo misato ezali ko rendre témoignage dans le ciel. Et misato na kati ya misato la parole de Dieu nous dit c'est le Père, la parole et le Saint-Esprit. Bango nde bazali ko rendre témoignage dans le ciel. Donc biloko misato tozali nango c'est le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous dit, na livre, na verset na pesi bandeko nanga, 1 Jean 5, 7, la parole de Dieu nous dit, tous ces trois-là font une personne. Fait un. Bango nyonso misato na bazali mutu moko. Donc la parole, le Saint-Esprit et le Père, notre Dieu, sont une seule personne. Donc la parole, nous trouvons là la parole, mais nous ne trouvons pas Jésus-Christ. Nous trouvons la parole. Nous trouvons le Père, la parole et le Saint-Esprit. Donc la parole, c'est le Christ. C'est Jésus-Christ de Nazareth. La parole otolobaka, ototangaka, otomonaka na makomi, eza makomi te ezali Jésus-Christ lui-même. Bandeko loko ninga na ngina koyebisa biso lelo. Bandeko na fungoli parenthèse oyo po na moni na sololi na partager na bandeko komona ba pasi ya bandeko ba pasi o na ba pasi tozo koba nango ba pasi bandeko mususu bazana nango na ba témoignage ebele ezali mawa komona bandeko bazali na pasi na kati ya ignorance po pasi o bandeko tozali nango tozo koba nango lelo na ba vie na biso c'est tout simplement l'ignorance eza kozanga koyeba. Ceux qui ont koyeba comme proverbe ebisibiso, ceux qui ont koyeba, un peuple sans révélation était un peuple sans frein. Et la révélation, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bible ebisibiso,
Dans Jean 8, 32, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira et la vérité te rendra libre. Bandeko na zongi ne bandeli. Ndeko na ngai, pasi o ozokoba nango lelo, ba pasi o eza na bomoi na yo lelo, ezali tout simplement parce que ozali na vérité te, po oyebi vérité te. Pasi o ozali nango lelo ndeko, ezali enfantement. Ezali pasi ya kobota. Moi si soka zana pasi ya kobota, avant mona malamu, avant comme à soulager, il faut abota. Il faut enfanter. Pasi yo tozo koba nango na vie, ba pasi ya vie, ba souffrance, ba combat, ba blocage, makambo ebele belo tozali nango na vie na biso, lelo bandeko nanga, c'est tout simplement enfantement, ezali pasi ya zemi, pasi ya ba zemi otokumbi. Tomonaka mwasi avant akoma malamu soki aza na zemi, il faut abota. Tango akobota, asimbi mwana na ye na maboko, nde azui soulagement, nde akomi soulagé. Et na moment wana, ye mama na mwana oya boti basali connaissance. C'est ça la rencontre avec le Christ. Rencontre yango wana, tango okobota mwana na yo simbi na maboko, osali connaissance na bébé na yo oyo simbi na maboko. C'est ça l'enfantement. Donc tango boti na nute, ozako koba na pasi. Oza kokoba na ba problème po o memi zemi o nanu ebimite. C'est ça l'enfantement. Ba pasi otoza nango zali ba pasi enfantement. E ko sila kaka soki to boti. Zemi oto memi ezali zemi ya mobali. L'époux zemi ya Jésus-Christ de Nazareth. Yenda aza kati na biso. Aza enseveli en nous. Azo la la kati na biso. Aza na kati na biso. Il faut abima. Faut to bota ye. Po to zwa li pamboli na maboko. C'est ça. Tant que botina note, o simbino lipamboli na maboko te, ozali na pasi, yango ba pasi o ndeko zo mona na vie na yo. Yango na ndeko lelo na mimeli yo parole oyo. Yango lelo ndeko na eko yebisa yo. La parole de Dieu nous dit na bandeli, na Jean 8, 32, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira et la vérité te rendra libre. Il faut au bota, au sala rencontre na Christ. Tango ko yeba vérité, tango vérité ko kota na bomo ina o koma libre. Et c'est lokola muinde koti kati na yo. Tango muinde koti kati na yo elongoli ténèbres. Elongoli molili, elongoli ba pasi. Bapasi nyonso ozomona esili po okutani na Christ, okutani na délivrance. La délivrance c'est Jésus-Christ. Ce qui a affranchir yo okomi libre. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il faut to luka kokutana na Nzambe, kokutana na Christ. To ça la rencontre na ye. Nzambe lobi na biso na Job 33, 14, kayaka na pongi na biso pona ko pesa biso ba message. Pona ko pesa biko la kisa biso makambo to yebite. Pona ko pesa biso ko la kisa biso de grandes choses, il a dit. Mais avant ça, avant to kota même na Job 33, 14, il faut, alobi na biso eloko moko, il faut to invoquer ye. Alobi, invoquez-moi, je vous répondrai. Et je vous révélerai de grandes choses. Des choses que vous ne connaissez pas. Et révélation wana, ezali kaka ba message ya bandoto te, la révélation c'est Jésus-Christ. Révélation wana ezali ye moko mokonzi na bakonzi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tango akoya ako révéler o makambo oyo yebaki te nde okokoma libre, ako ote ba pasi kati na yo, ako ote minyoko kati na yo, ako fungola yo misu, makambo oyo yebaki to koyebango ekokoma clair na miso na yo. C'est ça mes bien-aimés dans le Seigneur. Message on a ki nango lelo ya koyebisa biso bana na Nzambe, ba pasio toza kokoba, ba minyoko toza komona, c'est parce que nous ne connaissons pas la vérité. Et vérité ezali ma comité. Vérité ezali parole, mais parole écrite te. Ezali parole révélée, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ezali Jésus-Christ, il est la vérité. La parole nous dit, la Bible nous dit, il est la vérité, il est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Ceux qui ont koutani na ye, comme la femme samaritaine, tant wa koutana ki na Yesu Christou, abikaki pe abikisaki libota na ye mobimba, mboka na ye mobimba bazalaki délivré parce que ye akutana ki na vérité. Akutana ki na maya komela.
akutanaki na mai o esilaka te o esisaka posa libela soko okutani na ye asengaki ye mai malobi na ye soki oyebi oyo azosenga yo mai okopimela ye mai te okosepela po ngaki yebise ke okutani na vie nazali vie nazali bomoi mai ya bomoi soko okutani na Jésus Christ ndeko nanga pasi oyo ezokoba nango elongwe na bomoi na yo bapasi ozo vivre lelo elongwe na bomoi na yo mwinde ekoti na bomoi na yo pasi elongwe okomi na révélation okoti na kati ya promesse vie sans prière ozo invoquer nzambe te okokutana na ye ndenge nini okokutana na nzambe ndenge nini okokutana na vérité ndenge nini puisque ya lobi o invoquer ye ya ko révéler yo makambo oyo yebi te ndeko soko ozo tourner en rond ozo tourner na bapasi oh c'est parce que tu n'as pas la révélation oza la révélation te oza na nzambe te oza la vérité te et la vérité yango muteko rendre au libre tu seras libre quand la vérité t'affranchira tu seras libre complètement libre et la vérité c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ndeko soki oza na bapasi soki oza na minioko koluka musika te po pasi nyonso mokili ezala ndoki azoloka yo ezala bakomba ezala nyonso to wana utaka kaka na mutu moko. La parole de Dieu nous dit le diable est descendu avec une grande colère. Faites attention parce que le diable est descendu sur la terre. Il est fâché, il a une grande colère. Bible dit que la terre entière est sous l'emprise du diable. Donc, yango wana soko ozana nzambe te ozana emprise ya diable. Ma benyo so pasi nyonso to utaka na diable. Nzambe na biso apesa biso pasi te. Alobi si nous arrive malheur, cela ne vient pas de lui. Ba malheur nyonso to koyi komona na mokile uti pa nzambe te. Ezali biloko nzambe te. Mais tozali prise au piège tango to yebi vérité te. Soki mwinde peli na bomo ina molili longwe c'est automatique. Tango bomi mwinda na ndaku na yo nini salaka. Molili ekotaka. Soki opelisi mwinda na ndaku na yo eloko nini salaka. Molili longwaka, mwinda ezu esika. C'est exactement ça et c'est tout simplement ça. Bien-aimé dans le Seigneur, longola molili eza na vie na yo, ba problème o elati yo eza molili. Eza kozanga mwinda. Amen. Ezali kozanga mwinda. Ezali kozanga nzambe. Ezali kozanga vérité. Et la vérité, ce n'est pas les écritures. Ce n'est pas écrit la vérité. La vérité, azali nzambe, azali molimo. La vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alobi invoquer nzambe, alobi invoque, moi je te répondrai. Akoya no la na mituna na yo. Ako exaucer ba prière na yo. Soki obengiye, soki olukiye. Akomi monisa. Alobi na Matthieu 7, na Matthieu 7, 8, aujourd'hui Matthieu, bandaka na Matthieu 7, oh bato bandeko bele bayebi, kita nango tina se. Le Seigneur nous dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Ceux qui frappent à la porte, je leur ouvre la porte. Nzambe na biso apimela mutute bénédiction. Alobi mokota lukanga akutana na ngai te ayok azonga na soni. Alobi soki okutani na nga soni na yo ekosila, pasi na yo ekosila. Et la vérité, soki tozo tourner na pasi na bomo ina biso, eza pona bazemi o to memi nanu to botite. Il faut to bota Yesu Kristu. Soki olotaka, ndeko soki olotaka ozo simba ba bébé, ozo loto za na zemi, eza enfantement. Oui, effectivement, nzambe na biso apambola ka biso pe na ba bébé otomemaka, mais ko bota spirituellement, c'est l'enfantement. Spirituellement, ko bota soko zo bota, o boti na molimo, o simbi, oui ko bota mususu ezaka ya mabe, mais ko bota spirituellement o ya bonzambe, ba benga kango l'enfantement. Eza ko bota mapamboli, ko bota Yesu Kristo. Tango ko bota Yesu Kristo simbi mapamboli na ona maboko. Bomo ina yo échanger. Okomo loba munoko mususu. Okomo vivre monde mususu. Pas sur ezo koma na bomo ina yo lelo ndeko. Na rappeler o lisusu yango lelo. C'est parce qu'il y a le ténèbre dans ta vie. C'est parce que la lumière est continue nous te. C'est parce que la vérité n'est pas encore là. Na nous affranchir yote. Ozako souffrir na bomo ina yo. Posa na zemi. Omemi na nous zemi na no botite. C'est ça bien aimé dans le Seigneur. Message na yo ki nango lelo.
pona yebisa yo ndeko na ngai, pona fungola yo eloko moko oyo peut-être olukaka musika. Po nyonso to tozomona bandeko na nga okoki oloba winga naza na ba problème na bomoi na ngai, eza problème ya ba combat, eza problème ya ba blocage, mais nyonso to wana mutasimbi yango aza moko, c'est le diable, c'est le méchant. Siko méchant wana kendaka kaka soki le Christ arrive. Quand la lumière arrive, le ténèbre part sans discussion. Muta discuta na lumière azate. Aucun diable résistera naïe. Quand il arrive, il part. Si le Seigneur vient, le Christ arrive, la lumière entre, le ténèbre s'en va directement. Pas sinao yango wana. Tango kosala kaka rencontre na Christ, na Jésus-Christ, pas sinao nyonso kolongwa automatiquement. La délivrance, ce n'est pas la guérison. To confondre guérison na délivrance te. La délivrance, c'est Jésus-Christ. Délivrance, c'est ça bikisio na maladie te. Ndeko nanga non. Délivrance, bikisio na maladie te. Délivrance, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient en toi, qui naît en toi. Oazaki enseveli à la mouki. Ceux qui le biki na maladie, sambeli po na yo ndeko, ozaki maladie, sambeli po na yo obiki, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Il nous a dit dans le livre de Luc 19, à mon nom, na kombo na nga boko biki sa. Alobi na Marc 16, 16. Il imposera les mains sur les malades et les malades seront guéris. Il a bien guérison, bande konanga, mais bien aimé dans le Seigneur. Guérison, ce n'est pas la délivrance. La guérison, c'est la guérison. La délivrance, c'est la délivrance. Délivrance, c'est Ali Jésus-Christ. Tango kutani na tu es délivré. C'est la première des délivrances. Et tango yako kota na kati na yo, tu es guéri. Maladi nyo se vanda ki na kati na yo longu. Tu deviens guéri, une personne en bonne santé, une personne mise fungwami, une personne joyeuse. Mawelongwe na bomo ina opasi kimi mosika na yo. Pourquoi? Parce que okutani na oyo apesa ka guérison. Yena nufoya. La guérison so babiki si yo bakoko obiki sa lelo ndeko me Yesu Christ aza na bomo ina yo te, mais il a permis que obika. À permettre que obika, mais aza na bomo ina yo te, il ne vit pas avec toi. Aussi bien na maboko te. C'est pourquoi au monde on sala ba rechute spirituelle. Ba yoyo lelo ke na Yesu Christ lobi o sambeli lelo n'église o zongo komi ba problème zo elo ozo ba mena sambelaka o sambelaka ozali na ye ensemble ti ozo kende po kende peut-être pour ba guérissa ki yo ba pesa ki guérison o kanisi eza délivrance. Non, le Seigneur peut permettre que guérir pour la kisao ki azanzambe, mais abotina nukati na yote pourtant oko simba ye vino ko changer okoza insensible na kombo na ye. Tu vas parler de lui partout. Tu vas prêcher la parole. Tu vas évangéliser pour Yesu Christ wa kutani na yo. Okomina posa na ye. Alobi azamai. Soko meliye posa ba mai na onyo se sili. C'est ça la vraie délivrance. La guérison, ce n'est pas la délivrance. Et ndekonanga lelo na koyebiso eloko moko. La prophétie. Oyaye azo pesa o prophétie. Ça ne veut pas dire qu'azo memela yo Jésus-Christ na vie na yo. Non. Prophète a koko ya pesi yo prophétie, alobino makambo ko salama, alobino e salamaki, et alors ça ne veut pas dire que c'est Jésus-Christ, azo pesa yo Jésus-Christ te, ngai o nazo pesa nazo te ya yo likambu lilobalelo po yamba Yesu Christ, c'est lui le prophète des prophètes. Alobi ya ko révéler des choses cachées, donc tu n'as pas besoin de courir derrière les prophètes. Ozan a besoin ya ko kima na sima ba prophétie te. Yo poso za nango ndeko za ya kokima na sima Yesu Kristo, ko luka Yesu Kristo, aya na bomo ina yo, okangama na ye, bokoma bomoko. Yenda ko révéler, il a dit invoque-moi je te révélerai. Il t'a pas dit va chercher les prophètes à révéler. Non. Faut pas te confondre maloba ya Nzambe. Faut pas te courir derrière ba miracle na ba prophétie. Non, cherchons le Christ qui nous révélera toutes choses. Et mukolo wana o ko sala rencontre na ye bomo ina yo ko changer ndeko. Bomo ina yo ko changer complètement. O mwinde ko kota na bomo ina yo ba ekaye ko kwea na miso na yo. Nzambe azwa lokumu pona na message yo ya pesi biso lelo na pamboli kombo na ye e na memi kimia na mabota na biso bandeko na nga na lingi bino na bolingo ya Nzambe na kozonga très bientôt pona ko
pesa lisusu nzambe apesi biso ba message au kitoko apamboli biso na bolingo na ye. Vraiment que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous bandeko. Bo pambola baninga, bo partager ba message oyo, bo tika ba commentaire, bo aimer pour la gloire de Dieu. Nzambe na biso pambola biso. Moi je vous dis à la prochaine fois mes bien-aimés dans le Seigneur. Au revoir.